nazomona souvent neti la prison ozolanda émission nalanda kango. OK voilà tant bando kolanda sikoyo to na ndola na moni ko moneti ba kwa ya komona ba et bazozo pe juste ba solution na ba problème nyonso bozo aider vraiment ba tant on a bimi prison na ba problème nanga yango na lukape bravo Jésus et s'il savait ba problème nanga na ça comme si neti omona nazaya ko kanga suki pexel toi tatouage et pas ma façon. Mais moi si aminanga azalaka fi moko nga monde muna komisa et moi si bena nyonso wana to na komaka na ndako na bana ko se penser na ngoti parce que naza na place au vanda te naze pas aminanga na komisi seigneur sa boy nazo ebate soki bato edenga basa parce que ça qui est bozo mona bato bazolanda na komi minute na sabu na samoshi na komi firme ne likambo na yebite ba agression tout juste na likambo na za vraiment innocent vers Nzambe elo ni to bongisa papa obimi na prison pour ko bimanga pour mo violenga lisusu est-ce que na yebisa bango ndenge nini parce que eloko yo salina mais uzata yo kanga te na sala innocent uzata yo kanga te. Dans les seigneurs na pamboli bino na kombo na Yesu place sur Bolanda ngai naza madame Sheila Mwanda la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na eko solliciter batu nyonso ya mite ya malamu oyo baluka ka place ko sunga o baluka place ko pesa mbongo na bango tala place ya malamu ya pesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda tozo construire pour na bana na bazanga place ko lala te ole baza na ba famille ole baza na balabala ole baza na église tozo tonga a cadre moko pour na bango pour bango baza luka bana nyonso ba sepela. Bien aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire à Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Avant d'être apôtre batinique. Mais un jour, à Koufa, qui c'était vraiment fini pour elle. Mais elle a dit que ça n'a bon, Ezali, mal, bolam, avant d'être pour apôtre. Bien aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent dans la place ya malamu ya kotiambo unayo, totongi la banane sika, nzamba kozanga te kopamba la génération future parce qu'à tika la nanunga mutute, c'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble et tout tient ma bobo continue œuvre to bandi et que les rapides, nzamba kozanga te kopamba. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Amen. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Bravo, Jésus-Christ, c'est Kangi Mokili Mobimba. Na koyoka ba iko partout. Yorota l'émission yo partager na 10 personnes sous au baïbi dans l'émission té et comme ça madame mingi nzambe apambola moto nyo soit partager l'émission oyo o peut better ali solo il y a bravo Jésus-Christ. Mesdames, messieurs, avant de commencer cette émission d'aujourd'hui, je tiens à remercier tout d'abord notre sponsor officiel. Il s'agit bien de Jésus-Christ de Nazareth parce que c'est lui le sponsor numéro 1 de cette chaîne chez Bissot Télévision ainsi que cette émission Bravo Jésus-Christ. Alors je tiens encore à remercier l'orphelinat chez la Mwanda. Il y a maman chez la Mwanda depuis États-Unis. Oyandima Kolé Zabana Betike ainsi qu'à son mari pasteur Sani. Je vous salue. Montonio Saza quelque chose de Sengeli. Alors je tiens aussi à remercier Héros dans l'ombre, Namoni, Linige Monsolo Elias, c'est dans Doukou, on est basé bon la réalisation et puis régie finale paye à émission yo bravo Jésus-Christ. Nzambe pas mon motonios oyo a contribué déjà à $50 na yebane ko babolingo to senga ki motonios oyo atala ka émission soko sepela kanango. S'il vous plaît, je vous demande pardon na komo ya Seigneur Jésus-Christ. Tu vas contribuer à $5 pour être tout somba matériel, bon plateau et bon quand même mais tout somba matériel, il y a bisomoko parce que kouloué boye
ils ont pu s'habiller moi pas si pour être produire bah émission il y a Bravo Jésus-Christ nango ce peut s'habiller $50 ce qui est ali ceux qui pèsent $30 mais et comme ça biso malam mingi benganga s'il vous plaît et puis au ligne ou intégrer groupe na biso ba membre au soutenir la émission oyo chaque fin du mois on a quelque chose na $10 na yo benga biso to intégrer na groupe bana Londres bazana groupe na bango bana Royaume-Uni to zali bena groupe ya bana États-Unis bana Canada bazali pe bana France bana ya Belgique Allemagne Suisse ainsi que ba ndego mususu en tout cas benga toko tsayo na kati ya groupe na biso ya ba membre de soutien ya émission Bravo Jésus-Christ. Je tiens aussi à remercier ma femme Lydie Moukadi ainsi à mes enfants. Alors mesdames messieurs pour notre temps mingité, je m'en vais dire bonjour na invité la mission Mokwalelo. Chef bonjour. To yambio na émission na biso Bravo Jésus-Christ na bandi ezali émission oyo kosunga peuple de Dieu bazwa solution na ba problème na bango ainsi que côté spiritualité pe basali na nzambe bazali ba pesa solution na ba prière. Voilà. To yambio lelo yo na Bravo Jésus-Christ. Comment nani? Comment on a Christ lequel? Voilà. Le lengeni nous découvrir émission na biso Bravo Jésus-Christ. Merci. Et bravo. Chaîne la bino. Bravo Jésus-Christ. On est là comme émission. Bravo Oui. Jésus-Christ. Et ça chaîne mon vraiment na meka Hollande. Et voir en même temps on a ça qui na prison parce qu'il y a aussi prison. Et tant on a na prison, la bande Hollande depuis prison. Et nazo mona souvent neti. La prison Zolanda émission. Hollande kango. OK. Voilà, tant on a Hollande sikoyo. Tant on doit na moni community ba to ya vraiment na ba problème na bango. Et bazo so pe juste ba solution. Na ba problème nyonso bozo aider vraiment ba. OK. Et yango ngapi tant on a bimé prison na ba problème nanga yango na lukape Bravo Jésus et s'il savait ba problème nanga na sana. Très bien. Ba problème ngo ezali nini oyo ko partager na peuple de Dieu ba yo kayo na osenga yo temps soit temps ya ko beta yango malembe ba otala biso ba comprendre émission oyo hein ba comprendre du solo na yo pe ndenge ou côté prison ni nesali ko ta prison ndenge obimi pe lelo okoma ndenge okomi boy voilà toko kayo. Merci. Problème ngo ezali comme si tout le monde nazaya ko kanga suki ya ko pexer litoi ba tatouage c'est pas ma façon nazala boyeti et si na komi na komi boy physiquement eza vieux na vivre na prison à cause ya aminanga na mwasi na ye nazaki juste na place à vendre et aminanga ami ameminga na ndako na mais mwasi aminanga azalaka fi moko nga monde na komisa e mwasi donc ngam nazaki seki akoma mwasi azalaka mwasi nanga ya vie ya liboso bena nyonso wana ntango nakomaka na ndako na bandako se penser nango te parce que naza na place ovanda te nazali pa ami nanga se na odépendre nyonso epa ami nanga Tokene malembe tango okevo ne pa ya ami na yo okuti ex na yo akomi mwasi ya ami na yo ami na yebaki ke yo na ye bozali mwasi samba ami ayebe loko te OK oyebisaki ye na yebisaki ye pe loko pona ni oyebisaki ye te non na yebisaki ye te parce que ekoyi kosala mabe na ndenge abandaki kosoutenir nga koyetenga OK parce que nazalaka vraiment ni loko yango obombaki secret ovandi quand même pas ya ami na yo voilà après qu'on va ne pas ami na bombi secret ami ayebaki moi si na pété a informé pe ami n'était que non moto yo atala ex tanga mais na moni uye na ye na ndaku camarade na yo non wana vraiment na yebite lisolo pe betamati OK lisolo pe betamati et na fandi mais la fille azouya na sima ya camarade oya kana ba je moko boy nazo inviter na non tala komonga naza tala vie naza nango si na bandi kovanda epa ami nazo vanda et ko posséder jour moko et totikali ngani na kati ya ndako apeninga na chambre moi je crois que na rongeli singalobaki ya bilamba la fille wana akandi porte ya chambre kena bimana yeni nga kilote avec le singlé mais c'est ko sala eloko yo te parce que yo ndoko mi lokola mama nanga nyonso wana gardango mais je mima lingi nyonso wana te nzambo omuna nga likolo na sala eloko wana te
na oyo nake ko vivre na prison. Après ko ganga ya mwasi Après ko ganga ya mwasi t'as planifié qui ba na ye. Pourquoi linga ki a nuire parce que bozaki na bulingo. Pour ça nezaki nini pour comme na niveau nuire. Pour mobala ye bateke bozaki na mwasi na mobali topé il ga muso ezalaki. Non, yende mutazaki na bétention wana moi je savais pas. Bétention ça ni linga ya vers yo. Bétention juste to bimana ye. Bo bimana ye kaka. Na boinde yango a planifié makele le bato quartier ba ye. OK. Nde na tie makelele ye. Ye mwasi. Alobaki nini? Alobi soki oboyi ko bimananga nazo benga bato na ko selo ba beto ba boma yo. Oh. Oui. Na obi na undimana ku fambe na garder aminanga parce que yende mutu azo sala ngande na sala. Qualité tant gangi bata quartier ba ye ba beta na la boni. Aminanga ye mwasi na yebisi ami pandini ba di ba ko tchanga na prison. Et na prison kuna pote ba ko tchanga tuzo munanga na komi boyi na ndenga torti. Okomi ndenge nini? Ba suki ba boucle d'oreille pressing na liboko esani tia liboko liboko o beta kuna ba bimananga oh ba beto na prison bazo betanga parce que tona boya kina ko mwasi na ko misinga ba cicatrice nyonso eza ba nyonso oyo na ba potani na zana ba pota parce que na bien prison o déjà ba décimé masala matatu mona pota mata bien mata vraiment mata pantalon eza vraiment ya secret tonga secret na matisi ko sala mo fait. OK voilà ce que pota munene wana eza ya nini eza pota kasita on azo bimati ba torti akuna parce que ya prison c'est comme si liboko wana prison sala bien te liboko zo sala bien te na komisi seni ça boy nazo ebate soki bato edenga basa parce que ça que bozo mona bato bazo landa eza c'est que bozo mona que naza vraiment na ba tingisi OK nyonso boy parce que na boy na koma mwasi oh sikoyo na prison makamoni ekomelo na prison na komi net na sabu na za mwasi doit comme ça mwasi na prison bazwa na sima ba bazwa kanga na sima mais banaki ndeni bazwa na sima si nazo boya là que nazo boya kolia pesate na famille pe bazo ya te bayo talanga pona kolia nde na ndimi na koma mwasi. OK si bazo zwa na sima après ba opesa yo bazo pesa nga ya kolia. OK nde so ba tatouage nyonso na nyonso oyo eza na kati ya prison parce que na umeli na prison na prison famille teni parce que nazana numéro to benga famille ke nazana prison là que ami na ngande mutu o benga place to kutana na ye ami sikoyo asa contrainga c'est que mutu o benga azati. OK yango na komi don nazana komi mwasi pona eloko olia na komi firme ne likambo na yebite ba agression tout juste na likambo naza vraiment innocent vers nzambe azomona ngai. Mais sikoyo malembe sikoyo tangu yo camarade na yo ba yebisi moi ça le bic et alingolinga ki violé au soleil na camarade na yo te po c'est vérité que non ta kutu moi sur yo à l'époque ça moi ça pourquoi bon mai secret wana na 8 ans yo solana amité nga mo pe na bande ko banga on est ko banga ko ba sout ke azai moi si nga ko banga parce que l'ami wana ndé moi je dépends tous ces amis là donc nyon so amis amis wana donc lui le ko la papa et le ko la nini voire même que tout ça bami dans l'essence et on a boya ki ko lo ba vérité avec amina. Donc si vous me mangana prison ami ayate na c'est vérité mutu moko te aye balekisa ngate pena samba ako ami osamba te malamoko ami azana mbongo azana ba relation ami manga rapide prison siko ebe nini mimio awa na émission na biso Bravo Jésus Christ oyo osani eloko ememinga juste awa bo yede ngai premièrement bo lukelanga pe solution ya ba problème oyo na memeli bino solution neti nini zala clair babenga camarade na yo parce que tango benga kinga olobaki ozala ba premier normalement ozoluka mbongo ya traitement ya mi baloza besoin oyebisa camarade na yo vérité sur makambo ya yo na mwasi na ye. C'est ça. OK mais pourquoi olobaki en trop tôt na autour na plusieurs fois parce que et senga ko loba yango po et mema yo na ba état yo comité na koki koloba boye et na temps on est juste na koki koloba yango parce que na ba temps moko pe na mekaki ko yebisa aminanga mais okengo lokola moi ba G et tant sikoyo moi si et komi ya ba problème ke ba yo kanga biso nde na même attention koloba ngo vraiment ti
C'est ça que naya vers bino et nazana posa ya amina ngai na mwasi na ye na mekoloba juste vérité yango et puis na ba problème akine nazana ngo na ba nini ba soutenir nga kaka. C'est ça que au juste na lancer message. Voilà, mesdames, messieurs, n'a pas dit pour comprendre de la mobile moi synthèse par rapport ya li solo oyo auti koloba. Makamuni koleka na epa ya ndeko na ngai. Ndeko na ngai ya mobile ya benga biso depuis après ko bimana e prison parce que ele ko memaki na prison il y a son ami nde ya memaki na prison soit disant que hier amegai ko violer moi c'est ya ndaku alingai ko sunga ya tiaki na ndaku na ko chena ndaku ba ye ko mona ke mwasi oyo ami na ya bala azara ex na ye. Parce que yena mwasi lingi bazongela bolingo ba trompaka mobile na kata ndaku même ndaku ya binon. Je ne peux pas trahir mon ami. Bien sûr que moi c'était à l'époque, mais si je peux pas continuer à tricher mon ami peut ça mon ninga na mabe na boy ne place guerre et banda ye na moi sa camarade na ye. Moi sa camarade a planifié makamba viol. Ça veut dire qu'il a conseillé makamba non en tout cas vinga violer batu bagangi batu baye nde na ko beta après ko beta wana mobali pa ye ba memie ti papa parquet prison. Ndi a commis na prison bomoni boso motana le connaît mususkuna azan ba pota ba cicatrice ba tatouage et tout comme ça et puis lobi na prison ba na ko violer parce que ba konzipe sengili balandi la makamba prison na biso parce que makambo eko moi ebele ba ndeko des ordres dans la carte prison ne sengili ba konzi ba meka ko revoir parce que ce n'est pas bien de voir des choses pareilles. Alors c'est ça en fait le problème ndeko aye koloba vérité pas camarade naye pour une fois que azaki mobali ya moi sinaye pour moi si m'ta planifié qui m'a camboana pour que à comme un niveau il y a prison. C'est ça en fait l'histoire d'aujourd'hui mesdames messieurs. Alors sans plus tarder toko beng ça ndeko na biso ya mobali ainsi que ndeko pe azana besoin de sungi pour kota bakine azana pota azana dibo kone ko ça te pas ba cicatrice na bani ba niji mon solo ba kozana biso ba insert pour ba la sabato le ndenge nini ndeko na biso ako souffrir. Entre temps Total Sports Oyo il y a Orphelinat le Zam qui pleure et puis on se retrouve pour la suite de cette émission, bien sûr, bravo Jésus-Christ. Sala, juste, Yabolingo, pour n'avoir orphelin. Na Orange Monnaie, plus 243 84 701 00 82. Orphelinat, le Zam Kupler, Avenir, Yaba Orphelin. Voilà, de retour mesdames, messieurs, toujours na plateau Nabiso. Cette émission, je l'ai dit à maman Sandrine depuis France. Maman Sandrine a bomi comme soir. Donc, babi les trois tous ensemble. Merci pour na nengondimi ko soutenir biso na ba caméra. Yo sombe la biso to ya ko rembourser mbongo à partir à Kinshasa nzambe ya mona na bolamu oyo sali biso. Na yo nego nyonso oyo ba ko cotiser mbongo. Bandeko ya Canada, États-Unis, bossa moi lombango, bandeko ya Londres, pe bossa moi lombango, bandeko ya France, jusque là n'a pas suite. En tout cas, tout bon parce que maman Sandrine a quoi na ba caméra le 3 o, c'est ngel topé ça y mbongo, il y a oh il y a sommet les biso à caméra pour amener les biso ya ngopé, à comme les biso voulais-je dire. En tout cas tout ça l'effort, tout ça ça nego pas lingo soutenir biso na quelque chose pour être toba que ça na oyo, ba nego pe ba ko sang ça et ko ça biso malaming. S'il vous plaît, tout ça ngi bino la bolingo ya nzambe pour soutenir émission oyo. Sans plus tarder beaucoup c'est langaye ndeko na biso soki koya parce que c'est ngeli aussi ça dossier oyo ya ndeko na ngai parce que ça fait mal de voir Yaya, bonjour et bienvenue. S'il vous plaît, approchez. Osa bien? Bien, papa. Yako Vanda. Vous êtes bien? Oui, il est bien. Voilà, biso mto benga kiyo parce que c'est ngala ki bo solo là. Bon mais un peu ko bongisa makamu e ko leka entre bino mbali. Elo ni to bongisa papa. Obimi na prison pour ko mimanga pour mo violenga lisusu. Chimima. On violenga des crises. Je mima. Tu oublies pourquoi? Na pour ça nani. Tu oublies pourquoi? Le baka so sala ki angote. Le baka so sala ki angote. Tu oublies? Le baka so sala ki angote. On va la viola yo.
Oui. Nga na viola yo. Maman Jemima, s'il vous plaît. Maman Jemima. Tala ita sanango. Moni ita na ye. Ese nga de Christ na salana basuki. Na buzoba na yo. Jemima, de Christ na na tatouage. De Christ na sekine lo alitoi. Et t'as comment de Christ a commis un film. S'il vous plaît, papa, s'il vous plaît. Maman Jemima, a violé on deni. Beta no bisoli solo ndenge le kaka, s'il vous plaît. Moi mbali yo. Na ndima po yambe na ndaku na ngai. OK. Mais hier, à combien de niveau côté dans la chambre. OK. Jemima, moi. Oui. Nous sommes passés du polo, Jemima. Moi, pas ça. Nous sommes passés du polo. Est-ce que on s'entend la lettre si bien? Mais il y a des gens qui sont pas ça. Il y a des gens qui sont pas ça. Jemima. Il y a combien de niveau prison pour Jemima, na ebisio, Nzambe akufuta yo. Et moni comment na Nzambe na futi yo, Nzambe na futi yo. Est-ce que vous êtes pas na komi mwasi? Etalinga to etalinga ni buzoba na yo. Jemima, tala, vous êtes na comment zo tonanga? Buzoba na yo de Christ, buzoba na yo. Merci. Merci. OK. Mais dans pour ça vérité wana. Ça m'a n'a pas oyé bango. S'il vous plaît. Maman Jemima. Yo zaki mo sina mobile nande kona biso za. Kobomba iloko te s'il vous plaît. Soko bombi ba tsana nzambe ba tsaba obeto polele. Est-ce que vous zaki mo sina mobile nande kona biso za? Jemima moi si nanga liboso ya vie. Et là comme ça Jemima moi si. Oui ou non? Défini. Mais pourquoi tu m'as trahi? Oh non, non, pourquoi? Et c'est vérité wana. Et puis ça mobile na yo. Yo ya kanda kuna pombe sa iba. Ngai na bébé si yango. Jemima. Jemima. Non, mais raisonner. Mais la Bible a souffert, moi j'y souffre. Mais la Bible a localisé. Tu connais nini? Ya mo na ebisi yo ke ami na nga zoye bango to sukisa. Na ndenge na ebisi yo nyonso on a tala na ko na yo. Merci. Merci. Maman Jemima, non, s'il vous plaît, sur la télé, nga na otuna ga mitunde pas maman. Maman Jemima. Na otoki ne malamu, tous allons battre, tous aba humain. Oui ou non, vous avez na bolingo nande qu'on a besoin ça. Oh, ni makala. Oh, ça veut dire que c'est oui que vous avez mo système mobile. Mais natang oui ya na ndaku na yo, pourquoi pas informer ki mobile notre camarade na yo oyo à l'époque ça mobile na ngai. Pourquoi mobile secret wana? Non, bando lo bondeni. Mobile na nga zo ki le kwa yende mwasi na ina kata ndaku. Do ase doni na mobile lo kwa yende ndeko na ye. Ah. Yango ebisa ki obotaki keto. Te yango na boye na pe ko ebisa, e poso na ebisa ka linga ndima ne pe kati. Alinga ndima te. Mais c'est quoi acte opposé qui wana ko kubake a violer yo moto kitande ko ndako. Osala ki on osala ki on te. Oli ko wanga na kaka tu komi ko uti prison mo bimo so lo buwa. Jemima, nzamba za likulu. Lo ban nzambe. Papa o viola ki oui ou non? Na viola ite na simbe na mzoto te. On se retrouve qui na chambre neni place on peut na on se retrouver na chambre parce que tu tire la kinga na yi na na. OK. Yazo ronjo ba bilo na chambre nga na chambre na zo beta par ordinateur parce que na yekola ka audiovisuel. OK. Na zo meka mo ba bilo na ordinateur. Na yoki abenginga. OK. Na okota problème exact parce que tant où y a bengi au moi si des camarades no azate. Moi ça camarade a bengo na chambre. Non. Yo zo ke bilamba na yesinge 4 ans kila kitona kota ki. Bilamba ni ba mama bilamini bilabenga. Non s'il vous plaît. Yum to benga qui est? Oui. To benga qui pour nani? Non na benga qui. De Christ wa mabi. Oui ba peke yo wa mabi makasi de Christ. Salini. Wa mutema mabi. Mima, yo bominga. Liboko na nge sa lisuke. Nakoka nga basuki. Nga na komi mwasi. Na nyonso wana te. Mabeka ka faire yo parce que na boye na nga kosi mona nzoto. Po na lobeka ke oza mwasi mina nga. To posa na oyeleka mabe na nga wana. Tina komi pede. Non vérité nga no to kabonaka. Mais libi ça ma vérité ke nga no jema to kabonaka ya mona kenda kananga. Mais famille to kabonaka te. Mais famille bamoni na kini na apparemment bien balé boza clarté hein hier azo makamsu je pas mamsusu c'est comme si bon les loro moko bobo mabino balé loko ezati jusque là hier azali na ba c'est ça non tu dois comprendre bien et là et ça qui va agir bon parce que vous avez na bolingo na yepo atikaka yo akenda sans kolaka yo c'est ça oui mima na kenda kotanga famille bamoni awa na trop je comprends maintenant na ke kotanga na ke internat bon mais voies internat va priskanga parce que na linga mboka te na koyebi so comment à l'époque na tozali na ba téléphone te oyeba pa biso te mima na yepa ka na yepa donc sur la comprendre maman osaki ka vengeance il y a ko ça la vengeance il y a lolenge papa tikaka yo akenda donc tango monique aye retrouver ye yango ba justement les aki bongo
Moi mbala mutema mabe. Okenda na opena. Oyebe pa bisote. Oyebe pa bisote de Christ. Mais Chimima, ezaki ke bakaninga priske. Non, il y a un message comme à l'époque téléphone ezaki. Est-ce que ngala bande ko lingana kinde internat? Na banda ko lingango? Na mona tongo mamo bakaninga pour voyage. Et non peut faut comment qu'il a voyagé. Bon de Christ, est-ce que les kambozel comme même na TV? Pour ni liko exposer nga makasi boy. Hein? Yo ko lu quand to solo ngo biso mbale. Et a exposé au té lo moya mabe izawate. Izalongo lo ya komitungisa te. Au moins oso reconnaître mabe au salande ko na biso mo ya mobale. Oui, je dois reconnaître mon papa. Pour dès na mona betabo vraiment. De Christ binga na kimiate. Banda yo kota prison azaka na kimiate. Donc ko kolela te so na lali na butu makeli do bazo le ko bazo lo belanga na matoyi. Donc naza na kimiate. Tona yoka ki pe ko bimi prison kuna na banda ko luko na yebati ko banda ko lukelo wapi. Non ki na ba camarade na yebaki ya mke na tike ko monde ko yebaka place yo zaki. Maintenant, le pour yo luka ki bakanga e basale mabe parce qu'il fallait défendre le début. Oui, na yebi ki na sale mabe, na zo reconnaître mabe nanga. Mais naza na kimiate. Ima. Na kimiate. 8 ans vraiment té. Yabano na sali na prison. Yo lukata, ni fils kata lipa ata famille nanga moko. Imemelanga biloko na baton. Ima, est-ce que vous baka ke na nyonso na kozanga ke nga na komi PD na baton na kozanga lelo naza Christine likolo. Nyonso pona oboya na koma mwasi. Eh na ndimi na koma na beta oyo kuna eloko ya kulia. Koko ndimoza na lisumu moke nzamba kolimbisa ko jamais. Yango na posa na sengo bolimbisi. Yango na ndi na ngo posa. Siko bolimbisi wana. Nous on a poussé camarade na pas ça là. Pardon de qu'est-ce que ça la bonne. Pourquoi c'est là camarade na salawa parce qu'on doit finir cette histoire. On doit finir ça madame hein? Parce que yo sali makamu tala ndego nenga kutaita zalango. Liboko yo sala malamu te ba cicatrice et pas ba pote pas. C'est-à-dire que ba newa bolingo prison na éviter sur côté kuna na côté kuna l'autre fois tant bakanga petit frère nanga mais non c'est pas possible. En tout cas ba konzito me kampe ko bongsa prison ya makana. Salité bo sotele kebele. Pardon bolimbi sara suna lo mabe. Po photo loba. Photo loba. Chef, na makamunyo sur leki en tant que mobali décision des années. Pas un de comme moi. Non, décision nanga vraiment zali. Nazo avouer kakande. Na présence pe aminanga. Na lobaka vérité oyo. Il y a l'époque nazalaka na ye aminanga ye bayango. Qu'est-ce que ça bongoté? Nani? Pour ça bongoté de qui ça salibala nanga de qui non bébé salibala pour nga na bomisi on dit que comment nga na micho na moralité et nga est-ce qu'on a gardé vinanga la bimisi de vinanga te de qui limbisanga la limbisanga te nga na komi moi si bien il a pas de défaut que la limbisa yo n'importe quoi. Papa, sois ici yako joa Kimia, s'il vous plaît. Entre-temps, on peut remercier nano. Maman Gisèle, hein? Na remercier moi 2-3 personnes, pardon. Batou il y a Londres, hein? Batou à Londres. Non, parce que numéro il y a maman Nabiso Oyo Akozwa mon solo batou à Londres. Ah, bonjour chef. Bonjour. Chris, encore toi ici, avec ma foi. Chef, bonjour. Bonjour, merci. Nambio papa nanga. Est-ce que vous avez kimiate? Parce que makamuto ou soula c'est très important pour nayo. Ils ont très important pour nayo. Parce que excuse-moi, excuse. Nalni comme moi na mon balote. OK. To moi mon balo azan na droit ya koku dans sur ma sangate. Mais aujourd'hui non, sois ici ka. Sois ici ka oyeba pourquoi ayo luka moi sinayo. Sois ici ka pardon. S'il vous plaît papa, avec beaucoup de respect que je vous dois. Est-ce que vous ici parce que c'est très important. Soyez ici s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est gentil de votre part. Chef, bonjour. Bonjour. Comment on a dit? Comment on a le jeune piano. D'accord. Nekoana auti prison n'est-ce pas? Yom tu mema qui est na makala. Oui, bien sûr. OK, auti kobima, tala itana. Est-ce qu'à côté makala boy? Je regrette. Naebele bote. Ça me semble aussi que makala ta la vie a commis nango. Alors, il y a un likamu moko leka entre yena moi sinayo. Likamu. OK. Il faut yokaye à s'exprimer au yoka. Pourquoi? Yem d'après ça yibiso adresse référence il y a place au commis ne équipe ya ginde kuzoyo à partir wana. Yenda bengisa kiyo. Alors,
moi si na makambo ka bombe sengeli pe a dévoiler pas inayo mais to kopesa na malobe pa ya ndeko na biso mobali. D'accord. Papa. Ozwaka temps yo kamati. Le jeune. Na flashaka yo mwa muki na début. Bokanisaka aventure ka ndenge tout ça là. Que le jeune. Moi si na yo na vivani à l'époque. Quoi? Ozwaka ngolo kwa baji. Non, excusez, de Christ. Non, non, non. Excusez le jeune. Non, s'il te plaît. Na félicité. Na félicité. Ozwaka ngolo kwa la aventure. Le jeune. Nazala innocent. Na nyonso les cas. Accord aux mbongo, aux ba relation, aux tango yo kangati. Et tango ya okuta événement, aux nga malamo, aux ana tana frenati, au déposant na prison. Aux tango yo kangati. Le jeune, moi si na yo oyo. Moi si oyo. Aza moi si oyo. Mon bali na libosu ya fils c'est moi de Christ. De Christ. Mais tant non, attends, écoute. Mais tant na ya ke pa na yo. Na manifester eloko moko te parce que yo banda ko sala nyonso pour la vie nanga. Non bino matiti eloko te. Na sala innocent. La fille to tika la ka biso mi bali na ndako. Na biso lelo parce que to samba kati. Nga na chambre nanga ye na chambre na ye. Donc tonton de Christ, ya ko bongisela nga singa bilambe ka. Voilà à l'époque yo na bozano Bova n'est pas camarade. Voilà c'est pas camarade nanga. Très bien. On a qui est prison. Très bien. Et donc même en prison yango ndé na solo. Vous avez compris, vous avez compris. Papa de Christian, bon, c'est un singa bilamba. Et katani. Nous avons mon nanga, nous avons témoin na unoloba. Na si na violal, moi si na yote. Et de Christ, au lobby qui est aussi moi si nanga. Au viola était oui. Na couteau l'intention. Vous allez kandengeni. Na zalaka na kilote avec les cinglés. Ok. Oui. Nanda quoi na chambre nani. Na chambre ya moi si na yo. Ya moi si nanga te. Ya ma pofo. Oui. Na chambre aussi courage. Oui. Avec kilote. Na sengue, au côté de la chambre nanga, avec ma femme. Et j'ai trouvé ma femme nue. Oui. Mais tu dis que tu n'as pas fait. Mais quand tu yoga comment la femme là, yoga comment la femme a ni. Na en kilote, na sa chambre, na bimate, na la chambre la femme a comment. Ton tu là, tu vas na comment nanda. Tu vas dans deni. Kilote sengue. Na ke moi je crois qu'il y a un truc comme ça bilamba massa les jeunes, nzambo munanga. Shalom, shalom peuple de Dieu, Bamouré, ya bravo Jésus, Nzambalola apambola bino yo mutozwi libako ya kolanda biso to kolandanga na moma oyo. Nayebi ete bolingaka émission mingi bravo Jésus. C'est pour cela que naye ko lancer mbela oyo epa ya moto malamu oyo nyonso azali na bosenga ya ko soutenir musala ya Nzambe po ekende de l'avant. Parce que nde balobaka que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est senga kaba moyen. À travers ba moyen wana nde toye epai na bino ko senga ete par rapport ya likama o ekomela ki biso na mboka Lubumbashi to perdaki ba instrument ya musala ou ezali ba caméra ba micro nde par là to lancer mbela oyo oyebi ete ozana eloko ekoki kosunga biso na musala oyo lumière micro ba caméra soki bokoki ko constater au mona ke tozo sala musala to tikali kana 2 caméras ya pamba mususu eza ya koluwe nde par là tozana bosenge ke tozongele su tozana ba matériel na biso oyo parce que eza musala ya Nzambe nde yo mutu opambwami na kati ya nzela ya bravo Jésus kozanga te obwaka libanga na kati ya musala oyo lumière na yo micro caméra okozala le bienvenu na kati ya musala oyo nayebi ke Nzamba lola akozanga te kopambola o pona geste oyo kosala. Merci beaucoup. Jemima a accroché na porte. Jemobi popo de Christ. Soki obimina ngate na sokanga ke ofiolinga. Les filles Nzamba to monanga. Tu es sûr avec ces paroles? Nzamba to monanga. Aux assure. Nazasir. Nabisi oh salaka, c'est déjà passé à l'époque. Non, ça l'a été parce que moi je dépendre à tout et pas camarade d'angaï. Mais si le jeune Nazala innocent, si mais on a solo ba et sa vérité je sais que ni ma pas loba.
na simba mi matemi mabeta tiba na quartier ba betanga yo zumo tinga na jipo memanga na prison na simba yi na nzoto mon frère kanga na zuyo na memi pananga pourquoi pas oyebisa kanga te ke osaka mwasi na mobile Voilà. les jeunes nakoloba comment on détecte que naza na temps critique naza na muto soutenir ngate okumanga nyonso pona nga yo kanga bien na banane okala si na vu courage à kozwa comme moi nanda kuranga c'est pas pour rien parce que je te connais depuis longtemps. Oui. Mais na yeba te ka ke nanda kuna yo moi si nous nezala la fille na ya ko suspend de temps na yende na moni la fille oh il faut me lire mais non je garde ça na garde pas ngo pona to zala ndenge to zala mais na flata ko mukie tu crois que na usala ba tie mais c'est vrai na simba ye na nzoto ti na simba ye na nzoto zo tan yo kangati et la fille zo mona si avandi awa ngane na commissaire mwasi donc madame vrai oui c'est vrai oui et na tout wana parce que na voyager ça na yebisi que na voyager yango a réagir ou a réagir le jeune ne te zo mona nga boy o se maka ke na ba torture prison to boli litoy la torture prison et puis quand les boko ils ont ça la maté na zo mona les boko ils ont la maté na torture prison tu vois ba agression au nyonso pona na luka eloko ya kolia na koma mwasi oboya wana okoma mwasi na koma mwasi na sens ni yo za mobile na sali combien de temps na prison yo yebi famille na ngati et c'est au raconter mon lisolo est-ce que na yo ça bango ndengeni parce que eloko yo salina mais on s'attend yo kangate na sala innocent on s'attend yo kangate o même nga pressé na ndenge mwasi no gido na ndenge bagida yo on s'attend yo kangate ya mo comment ndenge komi lelo et c'est na zaki muna ko beta tatouage te tu vois appréciation tout parce que ba pesa ngelo ko lia na ndimi ba beta nga na sima na koma mwasi Mais papa, oyoki makambo ndeko na biso alobi nalingi pe s'adresser na mwasi na yo. Nino malobaro nino ro tu na ye na nyonso ndeko kuna alobi. En tout cas, pour moi d'abord, et salinga na mabe. Madame, tu pleures quoi? Est-ce qu'il y a un problème? Makambo de Chris Azoloba. J'espère que vous avez Kango. Et ça, sur le toit, il y a Lukota. Parce que yonde muto benganga na téléphone. Yaka au moins a décrit Makamazo Sala. Na Putio, na Putibiro Mibal. Mais les lots de Chris Azoloba qui est innocent. Parce que Yozolela. là. Et pourquoi? Je suis ton mari, non? Parle, je t'écoute. Yanola papa retourne à Mituna, yaya. Moi, écoutez, le corps lobaté. De Oya Zoloba, Ozo Kangote. Ozala maloba koloba. Palo loba. Azo yokayo. Baiser solo. Bien sûr, le baiser solo. Non, Baiser solo. Oui. Baiser solo. Oui. Donc, ceux qui n'ont comprendre bien, moi, mon bali à Batoazan est innocent. Hein? Nazo tout là, non? Eh papa, pardon, pas. Nazo ka bien té donc tension eza au mata. Tout si ça makambo na nenga kimia ma parole. le jeune moi Pour na ningo ganga mingi te boko. 4 ans en prison le jeune innocent le jeune Mon frère, Christ a commis mon frère, le jeune Christ a commis un fur le jeune Christ a commis l'itoy Des il faut la pona et na ko ya kulia des Chris. Nazo et réglé. Christ a commis finaye ni le mot on va tailler pour ka de Christ Na courage. et tu vois sort de Christ S'il vous plaît, mon frère. même si on a ici même si na salinio tu peux vivre nga na limbisa vinanga S'il vous plaît. nga na nyo Je et suis là et je suis prêt de prendre soin de toi. Ok? yo comme c'est tout ça rapé mobile S'il vous plaît, écoute. Écoute-moi. Écoute-moi, mon frère. Tu sais que tu es un ami que j'aime beaucoup. non olinga ngate les autres qui t'ont yo kanga
Ngo mimanga rapidement na prison te. Si. Ngo tout ça non. Na yo kayete suka. Comment qui est prison? Comment je peux accepter Attends, ça? Et mon frère, écoute-moi bien. C'est ma femme. Tu sais bien que c'est ma femme, non? Mais faut yo kanga pix. Non, comment parce qu'il faut aller comment si là? Papa pas fongo la porte. Bosi la yo kayeta mukie. Na sens ya moi. Na lingane ndi moté. Si, tu Na façon na côté. Moni siko comment na komi? Na façon na kutaki. Moni comment na komi? Mon frère, à te expliquer ndenge na yokati. Maintenant c'est quoi? Maintenant. Écoute. Pèse ton na yokai. S'il vous plaît. Parle. Pardon. C'est moi qui parle avec toi. C'est pas des Chris. Je suis ton mari. Des Chris, c'est mon ami. C'est moi qui parle avec toi. Répondre-moi un autre de Chris. Ok? Je t'écoute. Donc, des Chris, ça dara mobile na yo. Ya kala oui. Comment tant des Chris ayenanda? Oui, ça kangate pourquoi? Dès le début, et l'ingéza la bien. Voilà, nanani. Ndio komisa ke des Christ na kati ndako yo lingondi mati. Lingondi mati, do lingondi melanga iti. Des Christ mbali nanga lelo ti. C'est vrai? Oui. Mobali ngala linga mingi na fina ka mobali. Ça mo kilo. Ande bondimi bo sala sko baje wana ndako nanga. Siko lelo ya zo wanga. To sala te, na sala. Ngam na sala. Bo sala ki bino mibali? Yeza kina makanisa na te. Sio ndio mtozala na makanisi wana. Ozondi mape. Bandeko babolingo ngai nalobaka toujours eloko moko te bon mama ebimaka na mposa te. Lelo yo mabende wa sali. On a prison sali combien 2 années? On a sali 4 ans. 4 ans. OK. Bandeko babolingo ba comprendre eloko nyo koloba libano ya suka ndeko sali awa eloko nyo zala ngo bosenga. Lelo yo vérité et koyebana ke wana innocent osali boloko ya ofele. Lelo yo ba cicatrice ba nzoto nyo seza ko beba makoleza ko vima ba pota et tout consort nini yo koyi koloba pe ko senga na bandeko ba kotala biso na mincho. Yo non singa juste na batu bazola nanga. Camarade nanga yo aza devonga. Azaki camarade mombo a ko faire souffrir ngate ko na nta na komi. Et ni nazambo inaza na problème. Et naza na problème parce que naza sous mobilité si mananga isa ya na komi mwasi. Liboko oyo ezo singa ba kiné nzoto ezo singa traitement. Naza na pour ça juste ba soutien na bino. Même si yé ami nanga or kukate. Pour soutenir Maï. Oh, na zoloba, et ça vrai, et ça vérité. Na ça vraiment na pasi. Nyon soboye, pour les locaux ya kolia, ndimina koma mwasi. Merci beaucoup. Alors mesdames, messieurs, tout ça tinta ine na bandeko koloba papa na ngai yo baksa nini na munu za battu, na sepe na maîtrise na yo makasi. C'est ce que j'aime chez vous. Okobaksa nini pa ya camarade non c'est que fiancé na yo na makam oyo et qui entre bango. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment mal. Les autres salanga passe d'abord. Il y a comment na moi si on a la balle. À parvenir ko salanga bilo kwa sali. Donc pour moi aujourd'hui, nenga za out. Atika la out. À cause on a tout dans ndako nangate. Mon frère, s'il vous plaît, je m'excuse pour tout ce qui s'est passé. Ok? Na osenga, togenda, ozonge pananga, na ozoswe na yo. Oyo, andoki, o azandoki. Do aye po akabola biso mibali. Si on a yebaki, alingana ndima na faire souffrir. Merci beaucoup papa Kolba Sousmingité.
Maman, il peut colbater parce que on compensation sur moto. Mesdames, messieurs, ton commune à Souka, il y a émission Mkwalelo. Moi, je bénis Dieu. Pourquoi? Parce que ma kambozaki obata ma ibimi na poisa. Ndeko oyo, vérité et bimi que azaïne innocent. Bane ba bolingo tout tika masumu, tout tika mabe, pour les lo sali mabe, nde balobare tout c'est pas ici bas. Donc on s'appelle le foot na yo ezali, bola mpe foot amaka. Tala ndeko oyo, nde vérité bundi tie kobima. Ce qui Jésus-Christ a zongi tito kutana pour la Sika. Bye bye. Dans les seigneurs na pamboli bino na kombo na Yesu personne sur Bolanda ngai nga naza madame Sheila Mwanda, la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na eko solliciter batu nyonso ya mite ya malamu oyo balukaka place ko sunga o baluka place ko pesa mbongo na bango tala place ya malamu ya pesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda tozo construire pour na bana na bazanga place ko lala te ole baza na ba famille ole baza na balabala ole baza na église tozo tonga a cadre moko pour na bango pour bango pasa luka bana nyonso ba sepela. Bien aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire à Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Abandé kotongi la apôtre batinique. Mais un jour, à Koufa, qui c'était vraiment fini pour elle. Mais elle a dit que na bon ezali bola mo abandé pour ça pour apôtre. Bien aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent dans la place ya malamu ya kuchambongo na yo totongi la bana nesika nzamba kozanga te kopamba la génération future parce que tika la nanwa mutute. C'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble et tout tient ma bobo to continuer œuvre to bandi et que les rapides nzamba kozanga te kopamba. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Amen.